Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Que tant au côté que pas directeur bo solo la gite que yo robeta na cérémonie ouverture pour Vivendi ezaka na Paris siko bino bata faire bo sala nga be mission milai et dimne mo na compte na banque ou bien bo mi visa na États-Unis ou bien et dimne nombre basaka sima ya ndako na otonga na Dubai na ko bisa bata faire go la boy na ye pona ya kobisa bato a fere ba fanatique ya fere ngai zakarine na niveau na za lelo na koza la musicien mutu te année prochaine na ko kisa 60 ans fere yebisa ba mbwa na yo ke tango kota ke pas directeur bo solo la gite ke yo robeta na cérémonie ouverture pour Vivendi ezaka na Paris bozo bambanga nye nini nyeo bozo bambanga ya nini nyeo bo bambanga fere gola yebisa batu na yo kanga ba mbwa na yo lobala bango ke zakle na makambo ya sana pouvoir te na ke ne place chef de l'état ba pesi programme ba lobi ke fere robeta ngaza kana na changer na chefali na vi pouvoir ngora ata soki bokota classe mingi te bozo comprendre le cabo dans sens na zui pouvoir wapi oyo ngai balakisi président Tshisekedi programme balobi que le 28 Vivendi au sala programme tel musicien robeta ngai Zakari na yena longoli komba fere na che komba fali fere gola za petit nanga na yeko bonde la bino te na yo pesa bino vérité fere gola yemo kwa yebisa bino jour à kota ke pas directeur ya baje ya francophonie muto azana signature basola nini fere gola ayebisa bino bagolwa po bozonga pakolanga buzoba ona yebite fere gola tango akotaki na place ya mutu oyo asigné nga contrat lobi nanga Zakaria ko salisa ngai na kofuta yo autant mutu wana monsieur directeur Isidore Kwanja basolaki na fere gola ayebisa fere gola nini fere gola tango abima aloba nini fere gola a signé document mon côté que yenda robeta jour à ouverture a signé document mon côté boyo kanga bien Ferregola a signé qui document mon côté Ferregola ndima qui a participer na musique parce que de mon ready alors lui pas disponible pour ma musique ndule ebeta bache le 4 na bato kuna ngai na sala na Vivendi te na sala na OIF te na za français te naza directeur agent francophonie te naza ministre affaires étrangères te naza premier ministre te naza naka zakle bachenga kapo musala ngana sala po bakinwa bayeba ke makambo eza bayebele pouvoir nini ngana za nango ya ko changer programme ya ko par exemple que basket la suna 9h te elongwe mardi et comme jeudi ngai nan musicien nyonso robeta lobby awadi mukola ouverture a signé contrat na Paris mutu nyonso akobeta lobi na cérémonie ya ouverture nao ya kobina mbunda nao ya kosala boye a signé contrat na Vivendi na Paris. Est-ce que bozo kanga bien et puis Vivendi na yebi pe bango te na mona pe bango te na sololi pe na bango te côté ba signé ba contrat côté ba futa bambonga batuka na salaki te comment boko komisa makambo lokwa boye ko finga batuka ka boye et puis internet ti un jour e ko kanga maka internet bokanga data lelo ti un jour e ko kanga maka tokotala siko vie soki boko vivre ndenge nini nasina bongi déjà na vie ngade na bo nzamba sa pambolanga na bonga déjà nakola na musicien te nako vivre te pona bango nasali 10 ans lega na TV te na toujours inzoulukable vous comprenez bosali ba complot bosali bozo finga na ba réseaux sociaux
na répondre bino pona obanga bino te na ko yebisa bino vérité bino boza proche affaire faire nenga zawana ayeba banda kala ke yete mutakobeta ayebi na yango matiki batune bafinganga atiki batune bafinganga ayebi na yeke yete mutakobeta na ouverture ayebi na ye mais atiki batu bafinganga Zakari ofie wana zakadi afia faire olesa ngai hein seranga nikutu na cheo pembeni po na ebike otindi mututé aloba mais na linga yo leka na TV loba ke ngai fere na signa contrat te na beta mukola ouverture botika Zakari ba sonye parce que bato robeta ba sur ba 100 000 so ba 80 000 loba ke ngai na beta signa na ngai na signa contrat te ke na robeta ouverture na jeu de la francophonie comme ça bato na yo batika bisonye osala ba promotion na yo osala ba concert na États-Unis osala ba tournée mutu lokola ngai soko benga vie tala idée zabo na kopesa idée po yo yebi faire place kana to uti na koma contre ondeni osali ngani comité d'organisation c'est-à-dire premier ministre ministre affaires étrangères ministre de la culture ministre des sports ministre de l'information ministre de l'infrastructure ministre de la santé basangani ba décider pour moi que ce pas gouvernement ba salango le 4 est à la Ferregola, le 5 est à la Gims et puis le 6 est à la Fali Ipupa ngai Zakari baba baswe na yeba kiteke boyeba ka na pouvoir makasi bongo na pouvoir makasi bongo mais ya kotia mutu ayemba to ayemba te na nango te depuis makamba francophonie oyo côté bandaki ngana zalaki te na bandia onga 3 semaines yango o sali oyo tolo bakaka 28e jour nana ko un mois te faire yebisa bambwa na yo ke tango kota ke pas directeur bo solo la gite ke yo robeta na cérémonie ouverture po Vivendi ezaka na Paris siko bino bata faire bo sala nga be mission milai et dimne mo na compte na banque ou bien bomi visa na États-Unis ou bien et dimne nombre basaka sima ya ndako na otonga na Dubai na ko bisa bata faire go la boy na ye pona ko bisa bato affaire ba fanatique ya faire ngai Zakari na niveau na za lelo na koza la musicien mututé année prochaine na ko kisa 60 ans faire yebisa bambwa na yo ke tango kota ke pas directeur bo solo la gite ke yo robeta na cérémonie ouverture po Vivendi ezaka na Paris bozo bambanga nye nini nye bozo bambanga ya nini nye obo bambanga faire gola yebisa batu na yo kanga bambwa na yo lobala bango ke Zakle na makambo ya sana pouvoir te na kende place chef de l'état ba pesi programme ba lobi ke faire robeta nga Zakari na yana changer na chef Fali na vi pouvoir ngora ata soki bokota classe mingi te bozo comprendre le cabo dans sens na zui pouvoir wapi oyo ngai balakisi président Tshisekedi programme balobi ke le 28 du venir au sala programme tel musicien robeta ngai Zakari na yana longoli komba faire na che komba Fali faire go na za petit nanga na yako bonde la bino te na yopesa no vérité faire go la yemo kwa yebisa bino jour à kota ke pas directeur ya baje ya francophonie muto aza na signature basola nini faire go la ayebisa bino bagolwa po bozo nga upakola nga buzoba ona yebite faire go la tango kota ki na place ya mutu oyo asigné un contrat lobi na nga Zakari ya ko salisa ngai na ko futa yo autant mutu wana monsieur directeur Isidore Kwanja basola ki na faire gola ayibisa ki faire gola nini faire gola tango abima loba nini faire gola a signé document moko te ke yenda ko beta jour à ouverture a signé document moko te boyo kanga bien
Regola signé qui document mon côté. Fait Regola ndima qui a participé à la musique. Parce que mon ready. Alors lui pas disponible pour la musique ndoule et bêta. Bache les 4 na bato kuna ngai na sala na Vivendi te, na sala na OIF te, na za français te, na za directeur agent francophonie te, na za ministre affaires étrangères te, na za premier ministre te, na za Kazakh ba chenga kapo musala ngana sala po ba kinwa ba yeba ke makambo za ba yebele. Pouvoir nini ngana za nango ya ko changer programme, ya ko par exemple que basket là sur na 9h et le moins mardi comme jeudi. Ngai nan musicien nyonso akobeta lobby awa mokola ouverture asignaki contrat na Paris. Mutu nyonso akobeta lobby na cérémonie ouverture nao ya kobina mbonda nao ya kosala boye asigné contrat na Vivendi na Paris. Est-ce que vous kanga bien? Depuis Vivendi na yebi pe bangote na mona pe bangote na sololi pe na bangote côté ba signé ba contrat côté ba futa bambonga batuka na salaki te. Comment boko komisa makambo lokwa boye ko finga batuka ka boye et puis internet ti un jour e ko kanga maka. Internet boko kanga data lelo ti un jour e ko kanga maka. Tokota la sko vie soki boko vivre ndenge ni. Na sina bongi déjà na vie. Ngade na boye. Nzamba sa pambolanga na bonga déjà. Na kola na musicien te na ko vivre te pour na bango. Na sali 10 ans les gars na TV te na toujours inzoulukable. Vous comprenez? Vous sali ba complot, vous sali bozo finga na ba réseaux sociaux. Na répondre bino pona obanga bino te. Na yeko yebisa bino vérité. Bino boza proche à faire nenga zawana ayeba banda kala ke yete mutakobeta. Ayebi na yango. Matiki batune ba finga nga. Atiki batune ba finga nga. Ayebi na yeke yete mutakobeta na ouverture ayebi na ye. Mais atiki batu ba finga Zakari o vie wana zakadi ya faire ole sangai. Hein? Feranga nikutu na cheo pembeni po na yebi ke otindi mututa loba. Mais na linga yo leka na TV loba ke ngai fere na signa contrat te na beta mukola ouverture botika Zakari ba basenye. Parce que bato robeta ba sur ba 100 000 sur 80 000. Le bac ngai na bena signa na ngai na signa contrat que na robeta ouverture à de la francophonie comme ça bato na yo batika bisonye. Osala ba promotion na yo, osala ba concert aux États-Unis, osala ba tournée, mutu lokola ngai soko benga vie. Tala idée za bo na kopesa idée po yo yebi faire place kana to uti. Na ko ba contre ondeng. Osala ngani? Comité d'organisation, c'est-à-dire Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Culture, ministre des Sports, ministre de l'Information, ministre de l'Infrastructure, ministre de la Santé. Basangani va décider pour moi que ce n'est pas gouvernement. Salango, le 4 est à la Ferregola, le 5 est à la Gims et puis le 6 est à la Fali Ipupa. Ngai Zakari Baba Basui. Naeba kite ke boyeba ke na pouvoir makasi bongo. Na pouvoir makasi bongo. Mais ya kocha mutu ayemba. To ayemba te na ngote. Depuis makamba francophonie oyo côté bandaki ngala zalaki te. Na bandia onga 3 semaines yango o sali oyo tolo bakaka 28e jour. Na ko si un mois te. Faire yebisa bambwa na yo que tango kota ke pas directeur bo solo la gite ke yo robeta na cérémonie ouverture po Vivendi ezaka na Paris siko bino bata faire bo sala nga be mission milai et dimne mo na compte na banque ou bien bo mi visa na les États-Unis ou bien et dimne nombre basaka sima ya ndako na otonga na Dubai na yo ko bisa bata faire go la boy. Na ye pona ya kobisa bato a fere ba fanatique ya fere ngai Zakari na niveau na za lelo na koza la musicien mutu te année prochaine na ko kisa 60 ans fere yebisa ba mbwa na yo que tango kota ke pas directeur bo solo la gite ke yo robeta na cérémonie ouverture po Vivendi ezaka na Paris
bozo bambanga nye nini nye bozo bambanga ya nini nye obo bambanga Frère Gola yebisa batu na yo kanga bambwa na yo lobala bango ke zakle na makambo ya sana pouvoir te na ke ne place chef de l'état ba PC programme ba lobi ke Frère Robeta ngaza kana ena changer na chef fali na vi pouvoir ngora ata soki bokota classe mingi te bozo comprendre le cabo dans le sens na zui pouvoir wapi oyo ngai balakisi président Tshisekedi programme balobi ke le 28 du venir au sala programme tel musicien Robeta ngai Zakari na yena longoli komba fere na che komba fali Frère Gola za petit nanga na yako bonde la bino te na yako pesa bino vérité Frère Gola yemo kwa yebisa bino jour à kota ke pas directeur ya baje ya francophonie muto aza na signature basola ki nini Frère Gola ayebisa bino bagolwa po bozonga pakolanga buzoba ona yebite Frère Gola tango akotaki na place ya muntu oyo asigné nga contrat lobi nanga Zakaria ko salisa ngai na kofuta yo autant mutu wana monsieur directeur Isidore Kwanja basolaki na Frère Gola ayebisa Frère Gola nini Frère Gola tango abima aloba nini Frère Gola a signé document moko te ke yenda kobeta jour à ouverture a signé document moko te oyo kanga bien Frère Gola signé ki document moko te Frère Gola ndimaki ako participer na musique basali de mona ready alobi pas disponible pona makama musique ndule ebeta bache le 4 na bato kuna ngai nasalaka na Vivendi te nasalaka na OIF te naza français te naza directeur agent francophonie te naza ministre affaires étrangères te naza premier ministre te naza na Kazakle bachenga kapo musala ngana sala po bakinwa bayeba ke makambo eza bayebele pouvoir nini ngana za nango ya ko changer programme ya ko par exemple que basket la suna 9h te elongwe mardi et comme jeudi ngai nani musicien nyonso Robeta lobby awadi mukola ouverture a signé contrat na Paris mutu nyonso Robeta lobby na cérémonie à ouverture nao ya kobina mbonda nao ya kosala boye a signé contrat na Vivendi na Paris est-ce que vous kanga bien depuis Vivendi na yebi pe bangote na mona pe bangote na sololi pe na bangote côté ba signé ba contrat côté ba futa ba mbonga batuka na salaki te comment boko comme ça makambo loko aboye ko finga batuka ka boye et puis internet ti un jour e ko kanga maka internet boko kanga data lelo ti un jour e ko kanga maka. Avant de continuer, cliquez sur j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Tokotala siko vie, soki boko vivre ndenge nini. Nasina bongi déjà na vie, ngade na bo. Nzamba sa pambolanga na bonga déjà. Nakola na musicien te, nako vivre te pona bango. Nasali 10 ans les gars na TV te na toujours inzulukable. Vous comprenez? Vous sali ba complot, vous sali bozo finga na ba réseaux sociaux. Na répondre bino pona obanga bino te. Na yeko yebisa bino vérité. Bino boza proche à faire nenga zawana ayeba banda kala ke yete mutakobeta. Ayebi na yango. Matiki batune ba finga nga. Atiki batune ba finga nga. Ayebi na yeke yete mutakobeta na ouverture. Ayebi na ye. Mais atiki batu ba finga Zakari, o vie wana Zakadi ya faire ole sangai. Hein? Feranga nikutu na cheo pembeni po na ebike otindi mututa loba. Mais na linga yo leka na TV loba ke ngai fere na signa contrat te na beta mukola ouverture botika Zakari ba basenye. Parce que ba beta ba sur ba 100 000 so ba 80 000. Loba ke ngai na bena signa na ngai na signa contrat te ke na robeta ouverture à de la francophonie comme ça ba tunayo batika bisonye. Vous avez une promotion, vous avez un concert aux États-Unis, vous avez une tournée, vous avez une idée, vous avez une idée, vous avez une idée, pour faire place dans notre outil. Si vous aimez,
vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça. Je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.